to M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu. Bote bonjour na bandeko balandi nyonso ya Africa Telema TV pe bandeko nyonso balandi ya Congo Vérité polele polele. Na beske zo mi bino boza ko sepela marakuja eli susu. Aina nini sans méthodologie de tosate. Sans méthodologie de ngana yo to ebanité donc sans méthodologie nde bozo te parce que ba pele zo baksa makaka ba mboka msusu na tikala na koyoka te na vie na ngezo benga na ba mboka msusu ba minoko msusu na ebite bazo benga pour na méthodologie. Donc on est là toujours méthodologie. Donc merci à toi Dimitri na technique et merci à toi Neuf Lumière. Sans toi donc papa Mbele Moaete. Donc merci à toi fils du soleil Mampa donc tozaka wana méthodologie et sans oublier Piro Malanda sponsor number 1 ya méthodologie mo konja ba théoriste na kati ya Bruxelles ala yo nasanga moko te 40 ezaka na plateau na ngai na ko passer micro na ngai ko tambola ba se présenter ba kombo na bango ba utwa bibi bazan banani na plateau na biso ya méthodologie toujours kande na banda na loboko na ngai ya mobali. Bonjour papa. Bonjour maman Marakuja. Ngai kombo na ngai Bose Kansombo Mbomba ila ko motema sanduku likinda fabona jende mongo. C'est-à-dire mongo ya moto moko ilemba tombe folembe kodi. Abela loko abeba. Na yebi ke bele basi basepeli po babi aye lisusu. OK, merci papa Bose. Bonjour mamie, moi c'est Kitoko se présenter kombo na yo. Bonjour Marakuja la métisse noire. Ngana za Marthe Nzeza, répertoire universel, toujours facile à garer mais difficile à manipuler. Voilà. Merci, au passé micro papa. Bonjour, Bandeonanios tout bonjour. Naebi bo sepeli ko mona lisusu wabino ki tonga abasha number 1. Toujours likolo leader. OK, merci. Qui va se présenter. Merci à toi Balobi Mami Ngala na Londres, Olivier Ngala na Belgique et Koko Lissi Ngazi na Londres Koko Eba kozala na bakoko na ye. Mama elikambo na biso lelo ezali. Moi si to mobali akoki kosokola ndenge nini to combien de fois par jour pour azala propre. Nasanga morote baye ba ko panza lelo nteke longo na bango balobi ba ko garder bandite et pour na ko tonga ndako étage etala kata ya masonte. Merci à toi Pierrot Malanda mokonza ba théoriste et Dadi Manaka na Belgique balobi Kokolisi Ngazi Fioti Ngoma na kata bakini dans na micho tona Fioti Ngoma madombunga ngoma zala yo parce que mobile no za kimia aza yo. Mama elikambo na biso lelo ezali moi si to mobali akoki ko sokola ndenge ni po azala propre et combien de fois par jour faut muto a sokola na obanda mobali ka ndenge ezalaka parce que yaza na droite na ngai papa Bose mobali po faut a sokola ndenge nini po azala propre. Merci mingi maman Mara na ebi ke maramboyo na oloba siko Dadi Manaka za royeba. Donc Dadi Manaka na ngana ebisoka ke ndengo tia Mara na raya olaitsa. À partir de là, je vais continuer à rawana. Merci Ming na Pierrot Malana mo konza ba théoriste j'ai confiance. Code du mondial donc moi si. Na ba non moi si, ça n'engage que moi. Boyebi kana lo ba Ming ça n'engage que nga. Moi si po sukola bien ponanga, il faut sukola mbala misa toute la journée. C'est-à-dire le matin tant à la muki avant tout à sukoli après à brosser. Yami balé na après-midi donc tout au plus 13h. Déjà faut moi ça soukola pour on a déjà aussi ça olamba tout comme pas ko banolamba. Asisi wana mbala yami ça to ali avant matana mbeto alala. 20h ou 21h déjà moi si faut soukola. Ou des fois même 19h même p. Donc 3 on a donc pas nga normal mobali pour nga. Mobali pose à la propre à des fois soukola mba mi balé. Parce que biso to mi balé. Tango la bibi na ke musala sukoli na ke musala
na tamboli la journée tina toki na sisi ba course tout retour na nga na poko France asunini na sukola vente na matana table na lia donc mobile pose à propre to pose à bien faut ce qu'on m'a mis balé et puis tant qu'on sukola faut sukola bien ko sukola za tenite po bilo ba savon antiseptique ça moins cher okozanga savon te okozanga petit moi parfait à mukete okozanga moi poudre na yo te okozanga moi stick te donc tant qu'on sukoli ba 4 coins na nzoto awa ma peka be cartement tout et ça après quand même bien tant qu'on savon antiseptique ya sola bien au pakoli et peut se moi odeur bien et tant que le kozanga mobile il faut le mansola ntaba pour mobile donc non donc mobile il faut en ngola également pe na moi si pe il faut en bloc raconte moi il faut en plus que mobile merci. Ok, merci papa Bossé. Balobi héritier vous qui na la crèche et leader Timba Koka na Liège moi c'est Lengi et Popi Mwanga na Bruxelles Zalayo. Balobi ingénieur Willy Mwanga en Allemagne. Culpa de l'Iswandeke mon vieux culpa de l'Iswandeke na Londres et Denju Konde étoile filante na toujours na Londres. Bosalabino. Maman ma Marthe répertoire. Papa Bossé moi c'est fois sur la 3 fois. Moi, je pense à la propre, il faut à chocolat 3 fois. Wanande isa à la propre, à la olumba soloté. Donc il faut 3 fois. Yo kolobani pour moi ça c'est la propre. Merci pour la parole. Selon étant que femme, tant que moi si quoi. Donc neti ngande na boye na lobela o etali moi si. Parce que ngaza moi si ngande na sokolaka. Ngande na ebinde na sokola. Pour na ba papa désolé, ngai répertoire, n'a droit au chocolat 3 fois, bien sûr. Mais vie y a conjoncture en boka na biso, les gens ba maman mususu bien ba fille mususu akola mukatongo ake musala, a sokola va ke musala. Na ndimite que 12h bien 13h à cause de temps au chocolat. Pendant tout ce temps, disons toute la journée, les autres qui la na musala, soit na wende azoteka. Donc, on a dit que deux fois pour 3e fois et je ne crois pas. Non, Batunion sauté papa bossé. C'est bien bon. C'est bon. Ok. Au Coco, c'est ça, Moussala 15h. Transport na mboka c'est tellement difficile. Wana biso stoye bien ngo. Au ça la 1 heure, 2 heures du temps n'arrêt. Si au comme nandaku Oko sokolaka la 2e fois au lali. Au moins que 3e fois ça passe pour na bandeko to bimaka, netinga répertoire. À part théâtre na salaka, na za couturière. Ceux qui me connaissent qui m'a théâtre té, na za atelier. Donc na za atelier. Non, papa bossé. Na uti ko lo bango ke. C'est longai. Mais papa bossé. Na uti ko lo ba ke excusez na longana manette. Na lobi c'est longa. So na bimi tongo ke na za atelier. Na comme atelier 8h bien 9h. Na bandi musala na nga ti 16h. Et dépendant des clients na nga ba client na nga bazoya. Peut-être na ko quitter atelier 19h. Peut-être 16h. Alors pendant tout ce temps, on a sokolaté dans l'atelier. Quand on est dans Sokoli Tongo, retour on a dans Sokoli. Mais si on a un jour, on a toute la journée. Là, je suis obligé à Sokola 3 fois par jour, étant que femme. Et que Sokola est différent. Hein, maman? Si tu Sokola, mais c'est différent. C'est un peu ça. Merci à toi, Balobi. Patrick Mandé, qui est en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Dans Salayo Mobala Libala, ingénieur Willy Mwanga et Piro Malanda Mokonza, théoriste. Dadi Manaka. Moto a charge au lac Marakucha Bandanga na Mututi na se. Dans son mono l'équipe Dadi Manaka, au Longoli et Yosu charge. Dans Taïma que vous l'équipe n'a bino été lelo. Dans Dadi Manaka, Yangande qu'on a kacha Bruxelles. Dans son on a Dadi Manaka, mingi na garde midi, dans le salon de coiffure, et ça moko wana. Au bout de Jomo Baloxamla, il y a bien Dadi Manaka. Voilà, il y a Marakuja propre. Donc on a toute la tonne en Belgique, on a charge au Latsanga. Donc l'équipe était jusque là. Papa Bossé, Mobali, Papa Abacha, Papa Abacha. Pour Mobali, tout moi si à Sokola, à la propre, il faut Sokola combien de fois dans la journée? Toujours qu'il y a nous, combien de fois dans la journée? Parce que la question est nan. Motou ne zaka yanga, réponse est bino. Vraiment merci ming maman Marakuja. Au moins si j'ai boende to lukaka.
Cédric Itonga, le jeune boss de London, yayo yango wana. Sepela na acte wana. Na komi client western, c'est bon. Normalement pour na mutu, na bandi pour na biso mibal, tout seigneur, tout honneur. Au monde mobile, mobile pas soukola, il faut soukola 2 fois. Au soukol na tongo, au bimi na yo okei, na pokwa pe tango zongi. Ezara te avant la tonne, tango zongi na pokwa, ko zonga moi fatigue à journaux fandi. Mais yebango avant au matin na mbeto, tu es obligé à kosoukola. Mobile 2 fois. Pour moi si, d'ailleurs maman répertoire a anticipé Ikara. Moi si normalement il faut soukola 3 fois. Nabatan, comme appelle un moment sous chaleur et les karma, Africa wa moto et les karma kasi, moi ça veut qu'on déborde par soukol 4 fois, au soukol na tongo, au soukol na ba midi, au soukol na moi pourquoi, avant la paix au soukol iporara, tara moi si, yangwana, ezate, mobile ipoko au soukol 3 fois. Ce qui, je précise, ce qui temps et zoami, pognon so ASN a facteur temps. Soko bimina yo, au bimina tongo soukoli okei, au moins que ceci ba course avant. Au zongi ba après-midi, au mobile. Koloba pete kara o pona mobile te, mobile peut faire soukola. Au soukoli pe na midi, ba après-midi au fandi. Ata pourquoi pe avant la propriété, pardon, Tolanda, parce que Papa Bossé, Balobi Boy, la propriété est la grande règle de la santé. Nassissa, la propriété est la grande règle de la santé. Pour Nabiso, Mibal, Kosugola 2 fois, ils ont des rigueurs. À défaut pour qu'il y ait 3 fois, ce qui chaleur et l'équipe. Ne me dites pas au Bimaï Nayo, aussi si la course avant, 14h, 15h, au Toki, au Sugola, pourquoi au Sugola. Même ma maman, 3 fois, so il peut, Michel et Kaibele, 4 fois, ils sont obligés. Ils ont 2, 3, ils appellent 4 fois, il faut soukola. Autant de fois, et au Senga, au soukola, pose à la propre. Ok, merci papa Bacha Alobi. On a moi si, même 4 fois pour Gogo Koma, dans la capitale en Afrique, Awa, Bamo et Zalakame. Pour le moment, tout ça est langa. Dadi Manaka na Belgique. Et puis, on malanda mokonta ba théoriste na kacha Bruxelles. Sola Ricardo Zoao, les vieux Macambo na kacha Portugal. Et Richard Kouechi de Panano. Sans oublier Diko die chauffeur ba grand car na kacha Paris. Donc, toi, tu sololes très bien avec Maracuja. Chez Maracuja, si tu ne sololes pas, franchement, moi aussi, je te solole pas. Donc, na bomba na ngati, na machana na moti. Tout ce qu'on bakaka. Pona. Kosokola, oui, bolobi 3 fois, papa bossé, papa Bacha lobi, même 4 fois, moi c'est pas kokoma. Mais ça, bah, tout le monde se 3 fois, 4 fois. Mais, et moi, je vais na zobi misaka solo, et ça a nini, que mouto a sokola ramai. Et moi, je vais solo, moi, je vais mouto qui pena ma bébé, d'accord, et zobi ma pena pembe, et ça a ni maman répète. Merci, maman Maracuja. Et ça, on très bien. Ça vraiment très propre. Moi, c'est tout mobile. Mais à dégager solo, mon boy. Ceux qui montent, moi, c'est bien mobile à dégager solo en autres. Ça qui a chocolat très bien. À ça, il a vraiment un savon, antiseptique. À ça, il a balai de beauté comme il faut, mais dégager solo. C'est une maladie. Et ça maladie. Non, papa bosser. Ça pour ma famille. Oui. Et que vous allez bon, mais ça maladie me souper. Et ça la famille. Et ça quand maladie, il y a une maladie non soyaka. Si vous dégagez pendant solo, na que ça maladie. Là faut mon ba médecin bien ba toi beaucoup quoi. Ba traitement d'hygiène de ba meka ko sel ça ba maladie wana solo. Vraiment les maladie. Problème sur les maladies. Ok, merci à toi, son excellence, les papas des anges et japonais au Quito, na New York et Bayangai, balobi Popi Mwanga, na Bruxelles et ingénieur Mwanga, na Allemagne Zalayo et l'Iswande que mon vieux cool pendant Londres Zalayo et passé par les Vietnamiens de Londres Zalayo, bah oui, Madova, mon teki monene bijou na Gambela, donc yena kin aenda kanga na masola bijou, na micho tolo baza kacha miki les Hollanda. Papa Bossé, oui, bien, au lobby que mobile il faut à Sokola 2 fois,
là ça va. Et pour na kosokola ya mobile, tango koti na douche, parti ni ba bandaka na kosokola nzoto. Merci Maman Mara. Je pense que Mamnengna loba sikoyo. Dadi manaka zo yokanga, pe oye bango, pe oye biango et puis dit tout à l'empaka Alexis, ça dit pene ya pire ya ye Pierrot Malanda, ça dit mo kondi ya ba théorie, c'est bon excusez biso to loba mingi yepo et pas les ali donc si tu solo yepé donc on solisa yo. Donc parti au soukolé moi na mobali ezaka étape ezaka partie té. Moi mba so côté na douche et loka liboso tango longole la mana yo ozui mai au bois ki liboso première coup ya mai na nzoto et longoli la nous moi ba so na mitoka mikem ke longa produit savon na yo na gant ou bien linyuko zaki nango ko banda net ngana bana liboso na mapeka. Eh papa s'il vous plaît. Gant ezaka mo stem ta sela ngo. Tam susu au bosani. Gant même mobali ba rosaila. Bon, voilà yondo yebi ngale bi de sous-vêtements to ndika lango ming basi mais gant mobala rosaila. Bah oui, basi je ndika sous-vêtements ba ali. Pona bana mibali pona nga bana liboso ko sukola mapeka pona nga na bana sukola mapeka nga si sukola mapeka nga na kiti na makolo nga na niki makolo si nika makolo nga na niki ba écartement na ngai o ezawa so na siko nika ba écartement nga na niki yawa na kata la mole so na siko nika nga na bani siko nika matoi mutu kingo gorge na se mandefu tout totoka na kata mandefu faut savoir kotaka bien. So aussi si bongo niki siko nzoto no mobimbali bumu mu Congo tout ça partout au tché savon koti bien na linuka le tango zo sopa mai na yo aussi ici aujourd'hui savon pour la deuxième fois au bandi ko pakola siko savon na bisika bi ko tokaka sole bimaka donc c'est comme ça et ça te que au kotika po misusu pe ba ali agela sukola na ba savon mais ayebi nene pe ba utiliser la ba savon te onika no ga nzoto esina luko esina po binoke non tango niki savon na linuka bien na gana na nzoto silisi aussi so sopima esili so pakoli opangusi na esu ya produit savon na yo oza savon antiseptique ya solamo odera bien opakoli na mapeka opakoli na matoi opakoli na mandefu na biso subi biso bambale pour la mandefu opakoli na mandefu opakoli na ba écartement na yo savon tango ezali ata otoki moi soleil bima vraiment pas totalement ezati. Moi, si vous allez dans mettre au long de l'imati, au train de calbar, odeur, vapeur, et quand tu as habité dans l'abisso, et bimi. Si vous voyez le belé, moi, le belé, pour la zone bolingo, Amélie Gangenge. Mais solo, le réseau, il est moi, le bas, exact. Et ça, le bas, il va le bas, la sola, mon même ta fille, ma sous. Or, la sola, mon fille, ma trop. Mais ça, n'a pas soda, ma dentifrice, un dengue, zali. Yom to fille, ma la mouille, 5 ans, brossé, to sauter la cigarette. Double solo. Oh là là, il a mouki nango. Et à double solo. Ah oui? Et multiplier. À multiplier. Basi, ngai eza osalaka ou pak. Lelo la kata RDC na ba entreprise muso na ba bureau ba mususu ba douche ali, ba toilette ali. Ngasi na kena na bureau mutu mona mwasi na koti bono azo occupé. Ti ba na fait passer moins 30 ans après. Non excusez. Je na ba no boka mo mai munkepo mulungi le kaki. Mais azana bureau climatisé. Moi si atoka makasi ko leka mobali na ebite ngai na si na sa expérience wana ke na za bande ko musu ya ba carte to fana esika mo magelo aleki yo boye mo boki so impandiki donc c'est nga fo mai ezara trop et puis moi faut vraiment des cantines mai so za mamba ya ta musu moyen ya douche ya robinet ya te des cantines mai pour na moi si normalement. Ok. Ah, merci. Merci toujours Bakasi Okoba Dadi Manaka na Belgique yangande kwa zo charge à rola marakuja et pasi pambu les Vietnamiens de Londres balobi mado va monter qui bijou monene na Gambia héritier mfu qui na la crèche donc so bon place tozo vivre mon bébé donc justement tout ça na la crèche Victoire Otali Maboko et place des artistes nangam o la crèche ezawana so yebi la crèche te oyeki no bungo ben marakuja dans l'action la crèche parce que la place moi bien aux mon pépère moi likolo moi 20 moi nini ozo vivre mon pépère nzambe et leader Timba Koka na Liège moi c'est lengi donc to soko bakara na mbétologie sans mbétologie nde to zate sans mbétologie donc ngana yo nde to yebani te ndepe obala momi wana te ndepo kraka mobali wana te donc sans mbétologie rien à voir pour na kotonga ndako étage etala terre ma santé to soko bakara na mbétologie papa Abasha parti nini ya liboso mwana mobala bandaka soka koti na douche pona kosokola papa Bossel bi pona ye
abandaka na se ya mapika parti nini oyo bandeko balandi ya mbetologie balingi bayeba lelo parti nini oyo mobali so akoti na douche akobanda kosokola. Ah, Janvier Serrouti, les garçons les plus posés de Londres. Au moins, vraiment, côté il y a la partie, ça dépend d'une personne à une autre. Netinga vraiment son à côté na douche. Nga mobile ya solo. L'homme qui ne dégage pas. Mais oui, je ne dégage pas. Bon na ebi osukola. Na zorana o mai. Nga ja douche za me na tchaka cantine. Ne ponga nga mai ebele. Secret pe mso ezali. Mai kare longola solo. Donc nga son à côté na douche. Na zui savon. Na sopi na mai. Na zui savon opakola nzoto mobimba. Surtout na se. Parce que place se dégage à ya moi ma base à la ming na se. Na tche savon na se. Na zui linuka na pakolika savon na bandi konika. Gante mobile phonika na linuka. Au moins mibali totambola heure monnaie ba élément contrôler moi mingi. Tokutana na moi mamba makasi mi faut pe linuka oniki nzoto. Bana onika na se na yo niki penza ba zone basse wano niki na se omati onu. Mais place mapumbu niki mapumbu na yo nika mapumbu na yo kitoko. Mibali tonika mapumbu kitoko. So si sonika mapumbu na yo oniki masasa mbasa mapeka. Soro niki vraiment au sentir linuke leki. Oniki nzoto mobimba makolo. Tobo santé na sima matoi. Kingo. Eza bazono moi mutoke fanda mingi. Oniki penza bien. Tango oniki osopi mai. Osopi. Musa liboso ke yo zui suli. Savo bakona nuka. Obandeli même répétition. Oniki mapumbu na yo. Oniki sama peko. Oniki kingo. Na sima matoi. Ba maboko ezonra oniki maboko. Oniki makolo. Kara posa la propre. Contrairement frère nanga obi. Opakoli savon. Omoni biso mibali ha. Ndemo basi totoka mingi na se. Ba zone oyo ebata neti biso na sama pumbu totokara. Neti basi na basanière na bango batokaka. Eza wana sozwi sous savon pakoli keba. Elo mso elinga na to cha savon symbiose ya savon na mutoki ebimisi sous solo msu mabe. Kochano savon te pangusara mai bien. Au pangusi c'est tout au monde à cause na solo to à la l'aise, aux à propre. Savon de toilette car il y a bien ça va. Pour le moment, là, la téléphone est dans la chomoté. Désolé, viens là, Ogi Luntenzolo. Où mais là, Martille, je t'aime tant. Merci vraiment. Nasepeli à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Ados Moute Bachila Mouina, le big boss Yoka. Conseil Zabo, Bandeko. Au moins, nous autres, Tozara, nous autres, Moko. Toza nzoto mi balete o nasa te tango zo sukola yeba ngo il faut bien prendre soin de ton corps sukola nzoto neti mutu et comme ça bam so akoti na douche ka 2 minutes abini oh atakutu non sukola nzoto sukola vraiment nzoto et puis na bakisi peut-être lo bakite moi mobile kolata akupa katite lata sous-vêtement caleçon olati na tongo bimi na pokwa oye otiki olati tochanga yango pete conseil yango wana tolinga banzoto na biso tosukola yango vraiment po tozala propre mai kaka ekoevite mpe basolasa mapeka numero na contact eza 09 99 52 23 56 09 99 52 23 56 ezalaka yango ouvert ekangamaka te nakanga telefone kaka devant grand prêtre Kolo Yahweh po apesa yanga pema dédicace eza kaka Jolobe à l'édic de Bourgogne motema ya Carole Musungu na Paris Bozikiala motema ya Fatou na Paris Rafle kaka tata Mapasa na mama SP mama Mapasa na Paris Jean-Pierre Elay wape un bon ami de l'enfance, il y a solo.
Nabosani te Dina Lokundo na États-Unis. Janvier surtout les garçons les plus posés. Bon ça vraiment à Carlin Itonga Gabana. Yeba l'un exemple à Cédric Itonga. L'aide familiale. Souza de Monica leader à Kingo Mwambe na Paris et Élysée Isamondonga c'est mec à moto. Balobi Élysée Isamondonga c'est mec à moto zalayo na Paris et papa bossé pour nous rencontrer moi conseil numéro de téléphone pe ba dédicace na baye. Merci mingi mama Mara. Naketeka ndeko nanga mobile mabalobe za mabasoni mais tondi mangukaka parce que na mabasoni. Comment yoko pekisa moi mbali ala ta couper à quartier en sens te. Ndeto na toza batu. Nakola ta sous-vêtement, nakola taper moi petit culotte nanga peut-être dans moi poche, nako qu'est-ce que moi nazuma mbo mo père qui dit ba na fini na s'excuser. Donc c'est normal. Et nga bateke so na kola ta sous-vêtement, c'est que nakola ta petit culotte c'est faux et archi faux. Je sais pas peut-être ya linga ndimisa mokili mo maguna e. Mais nga na ndimisa mokili mo maguya batu nyonso. Donc ele na le ya vrai. So ya la ta petit kilotité, ça n'engage que lui. Mais na yebi surtout ba internationaux tout. Oba na libanda ya Congo ba otu ba ali partout. Balata yango. Donc merci min conseil ça que ya malamu tozwa. Ya mabende to tika. Kande na comme d'habitude mbomba ila remonter ma sanduku ça dit elinga loba ke mbomba ila elinga loba eloko moko boete ya kamefinga ma trop. Donc yango wala ngai nde. Donc conseil zali ya malamu tozwa ya mabeto tika. Vrai Joe zalaka nengo zakano vrai Joe kobo sanate savon antiseptique et même bisaka mututu te bato bazaka allergique ne ba bebaka oyebi ozakano allergique te ongo bima mo sola bien eza mabete tango sukolaka mamola mayo la ta pantalon te faut se le kaukati so savon poser la kauki mabezani et ça le moins de 5 minutes donc ezaka pona sola bien pona yo moi si musumba liboso bokuta ba pesa ni biza matama solo matoyi na yo et mila zolo na ye ya des gars ya soni netinga bosanga so nakutu correct pour la propriété to ça dit so yo lingo ya yeba ke na lela trop ba produit génique mikem ke pour la nzoto donc d'accord pour la pour la ba dédicace nanga toujours les plus sommés donc les hauts sommets de là donc Pierrot Malana Mokonzi yo l'équipe comme d'habitude et Dadi Manaka toujours à côté de la liste ya bato oyo la tisa dit tout à l'ampak Alexis toujours pene Pierrot Malana les vieux cool pali swandege vieux na oloba ngongango yango nga lobaka calme na yo ego sasko mabe moi salutation ça ka plaisir ezaka demande te eza pe msumu mbote ça ka biso bien ne stopper son mbote de poko zongi c'est son mbote yango ezaka ngo réciprocité les vieux de donner kungulo ça ko bokola na ebe yo répondanga ngamo na biscotti tiamala mon ami personnel ça du trésor les vieux nanga kovere lour mandembo masana ngai na sepeli to na ba etu balingi bosaka sombolon pays mobimba monde entier mimi tonga oleke na kemo fwa kombolo bombolo kule ki modela di au troisième fois ya quatrième fois la lobasi ko malobebele boss isa botuli na Londres pire yebi batutu ya ngola o bobenga tosola bien bobenga tosola na très facile titi bas sur le pétrole d'Angola danger donc son excellence papa des anges son excellence papa des anges son excellence papa des anges oyo bana na yo ya oloba mingi ezate merci beaucoup. OK, merci. Numéro nanga téléphone ezali plus 243 89 60 11 983 plus 243 89 60 11 983 na ba etu balinganga la lingande conseil na linga rapport ya normal merci. OK, merci to comme na suka émission na biso. Babi, merci à toi Fumuto Todikiseko, le patron des satellites Royal TV. Yangandeko Babi, Denju Konde, étoile filante, et Denju Konde, étoile filante, et Liswandeke Kulpa, Pierrot Malanda Mokonzi, Yaba terroriste, la Kacha Bruxelles, et Dadi Manaka na Belgique. On est là toujours dans mbétologie. Diana Nzuzi sonne en Angola. Dikodiei balobi dikodiei dikodiei mokonzi tadi talaka mema ba poids lourd na junga la côte western na za appelle la poids lourd yasuka les vieux zoa les vieux zoa Sola Ricard
balobi ya Wilindeke na kati Angola ya Wilindeke boso kito boza kabino bato bolala bolamuka na diamant Yandre Tumbu mukusa talo vedito leli o émission na bino ensemble bato nyonso obenga pete etali bango bakei kotelisi tata mofolaki moto na diemba aza na diemba kuna Juba mati. Bon appétit. Merci. Nous sommes dans la famille, bon appétit. Dimitri Bomania. M2M. What is it? It's extra Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abima kaka na buto toye kobimisa na mposa